Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonjour, bonjour, yanga famille. Mama bijou na yeli bino kaka vidéo on a sinatela ki bino yango na chaîne na yeli bino yango pour la deuxième fois. Pour na plaisir te mais ezo salanga pasi makasi. Awa na tieli bino pour na bomeko yokana nonde kona biso moko ya mwasi. Avant na mboka ya poto makambo alobi. Wana nyoso tu azana yena raison hein. Azana yena raison parce que kosala ba faire na Congo. Ils ont vraiment facilité. Yango soki bomoni muta osala ba faire na Congo. Ezo simba ta mwandambu il faut ko féliciter ye. Pona to betisa na kamitu ya façon moko koki kondima te. Il faut kozala courageux, il faut kozala courageuse. Pona ko sala ba faire na Congo. Eza facilité bande kolanga. Yango wana il faut pas ko envier mutu akende ki Congo asala ki bilanga atongi ndako ekome kaka na yo kutu ko envier batute soki oyebi nanu entourage na o malamu te. Parce que ezana bakuto kuta na kanango. Oko kuta na ba dadi moko we ba memi o biloko nyoso tu ya boutique mais ozaka kaka ko telema. Ce n'est pas facile pour na kosala ba faire na Congo. Mais nzambe kaka nde asunga. Soko zana oyebi ko bela na yo, so bela na yo mwa ba ve na yo, komeka te po AVC kozwa yo noki. Eza mboka te. Eza mboka va osala mwa eloko, il faut ko tia na ba prière. Soki bazola ki saote na nzambe ko sala na yo te. Parce que biso ba bijou oyo soki tozaki na ba nerf solidité. Bele to sito kufa. Eza pe na biso moko ka bana ya poto. Oromona muninga zo bunda zo bosser, ole ko encourager ye. Bo telemela na no esprit ya ba critique, bo bandi ba critique, bo bandi ba critique. Soki pe biso ba bijou to bande ko landa ba critique ya batu. Mbe toza batu o toza telelo. Mais ezala ke kocha ebimi a ekocha ebimi a biso tozo kende kaka. Biso toza ko kende kaka. Bande ko na biso bazala Congo balingi ba boma batu. Ndeko na biso nga liboso na tiaki video na ye je savais pas musala kuta sala na poto. Mais lelo o na uti kozwa video oyo. Esa linga pasi tala musala ndeko na biso asalaka bande ko teka bakwanga na ye. Koteka bakwanga libanda, koteka bakwanga teke ona na maison de soki afro shop ou maison de africain. Te. Azana afro shop te ateka bakwanga libanda. Siko mutazo teka bakwanga ti mutake kosala ka bakata na ndako oya asali na ferme na ye. Parce que ndako eza ndako otonga na zamba, otonga na gombe, oko dépenser kaka la même. Botala ndako ndeko na biso asali munene na ferme na ye. Atiaki ba bibwele ya modèle na modèle ake kokuta ata moko te. Wala siko tokokolo banini tamu suba famille baza pe pembeni te za bato azwaki bango wana tiaki bango wana. Tala ndenge Congolais aza motema mabe eza lozwi famille kuta kolia yo ya makasi lisusu. Siko nga na loba kaka bato oyo basala biso mabe surtout na ba faire. Ndenge mbongo poto eza pasi ndenge ndeko na biso a souffrir. Pona kosala musala na ye, ya koteka bakwanga na ye, ake kosala musala na ye na Congo. Et puis yo mutu wo, uti soki wapi, oyo liye ye mbongo na yo. Ezala na bamboka ngo tozokende balobi kuna bakisi ezalaka maka ebele. Mutu aleki kisi ezalaka nzambe, nzamba juste. Oyo mwana soki ya chef, soki di coutumier, oyo soki mwana nani. Mais tozaka na nzambe o aza ye moko wana oyo aza incomparable. Nzamba azali akobeta bango fimbu nga mutu nyoso to aleka na couloir na nga. Oya yibanga eloko amitala soki azaka na nini. Amitala soki vi na ye et avança. Parce que na lobela biloko na ngai.
totika baba na nga mama bijou na bando tika bana na nga mike nazokende mwa bakayu na nga kosala mwa balikele mbalanga hein. Donc kosala commerce na Congo eza facilité nde bandeko na nga bomekala nukolanda mwa histoire oyo nazotiela bino sikoyo boyoka ndenge ndeko na biso alobi mpona kopesa ndeko na biso wana mwa conseil. Soko meka peut-être mbala moko na yoki olobi ke babuka yo ndako oui Congo eza na baproblème ebele mais kolemba te ta mosusu ozwa bato ya mabe oyo basalela o service ya mabe oyo sepela te eza na bato mpe bazosala bafaire bazoresir na bango mpe bazali mais sur 10 nakokoloba ta de yango quelque part napesi na ngai yo raison totika kolanda moto akende kosala mosala na Congo ake kotonga ndako na ye yo ozwi bambongo na yo na banki nyonso to ozwi obuki keso ke olandi ye mais keba ta mosusu ye akutanaka na bamalchance ya oyo okokutana nango te okokutana na oyo ya minene mpo kokima mpona kosala bafaire na Congo il faut ozala banerve solide il faut ozala kaka mama bijou mais nzambe azosunga kaka tozo avancer natieli bino video ya notre frère oyo bakei koyiba ye biloko nyonso tuna ferme mais bolanda nanu maloba oyo ndeko na biso ya mwasi a interprété na kati ya video oyo. Merci. Wabi que cela fait Paul esenga passe. Viens dans la sembe ya kiba misili. Viens dans la sembe ya kiba misili ba pondu. Sembe la kae na klemaso. Tanda souffra ka. Bobo ninga souffrir. Malili okutu mukita msala ba neige wana malili ana mbekota na mutema wana. Mais azoteka ka libanda wana mazwimbo ngona ye alobi te ri investir na Congo na sala faire ba ferme na engager ba bandeko na ba congolais na sunga bango na mo mike bango ba sunga nga to sala ba faire mais tande ba sali ba yibie nyonso ba yibie mbongo na ya pasi o azoteka na malili ya pasi mais tande ba sali hein atabino moko benga bela AVC akufa Kongola na kimutia obi ke Kongola na mutia mabemo ka mutu azo ede bino ka yana ne boni bobom na ye kaka ye wala mutu abo baso ka kwa hypertension akwa ipa kufi hein nzambe na ngai vie na nga courage nga kutwa bino ba yango ye banda kenda poto asala ninya na Congo sebo zela ngane basale lo na Congo boko zela bozeli bolembi po ngai na zwa mbongo na ngai mutoki na ngai ya pasi kana na kinatika bana na crèche na garderie ya 6h ngamo nazui na ke musala na ke musala nazongi ba 18h nazui bana nga bana mikie na souffrir na bango bo nazui mbongo na ngai ya pasi wana ke ko investir na Congo apeka ba batu mwa ba vanda na bango wana balali na bango ba pongi na bango apo bazui mbongo wana bazui bale ba moni utata pasa mbongo to bakasilo kwa ba mo makasalo kwa mbongo baloko tango ngai pona basalo na Congo jamais de la vie le baka mkokongo ko bonga na so mwanda kuna ngamo boe ya bien na oya ka vacances na bana ici yonga no bota nga awa no ki ko investir ni na Congo kuna no bota awa no tonga banda kuna na so banda kuna ka awa o ko investir kaka awa mo ba copie o sai kaka awa yo na ko lukani na Congo la Chine kunde tonda lango ba ni ba Dubai ba okay o so mobile no ba sai ba copy kaka awo o sa aposo obika ko sa na Congo wana kaka to su bande ko no ya mama moko papa moko ka ba ngwana ne mboko détruire yo kaka bato yo yeba na bango bite na tia bango ba sunga bango be ba sunga ngai na futa ka bango kaka bango mboko bebisela yo maka po Kongola na kimutia mabemo ko ne bite kom non la vie na vie courage bon ya passe na ki passe mo lo kwa ngai na ki passe lo kwa basani ngai kana na mona ko sufa wana kana na mona ko no sufaka na malili kana na mona ka wana bazumbongo non yonga mbona ngama mputisa kana konti kake vai no wana ateko koma ba million evana no yako sali na Congo kuna tamo wesanga mukusa bino batbolo baka ngasala kanina Congo asam na rosala ngelo rote elokote ka ngaka awa kotonga ngaka awa ona soma ndaku nga awa
nasala nini awa po kuna na Congo nayebika natonga ndako na wana Congo kuna babuka yango souvenir wana jamais nga nakosala elo na Congo jamais de la vie kutu. Voilà, bonjour. Je vais vous faire visiter notre appartement. Ça, c'est l'appartement numéro 7. Ça, c'est vraiment nouveau. On vient de le finir. Donc, c'est un nouveau appartement. Vous serez bien installé ici chez nous. Tout est propre. Tout est climatisé. Ici, vous avez votre douche. Douche toilette. Voilà. C'est l'espace Bidor. Notre nouveau appartement. On appelle l'appartement numéro 7. Voilà. Vous avez droit à la télé. Vous avez aussi droit à un frigo de chambre, bien sûr, qui fonctionne. C'est encore neuf. Donc voilà. C'est ça quoi. C'est l'appartement numéro 7. Voilà votre appartement. Soyez les bienvenus ici chez nous. L'espace Bidor. Merci. Appartement na biso bozomona oyo ezali appartement simple. Moko ekomaka pe 2 chambres, salon, cuisine. Appartement na biso ezali na eza climatisé, eza na télévision, tout ça ka ventilateur au cas où courant est rejeté. Nde moto akoki kopelisa ventilateur. Toza na frigo. Appartement na biso eza propre makasi. Tout tient moi garde-robe awa. Ke moto akoki kotia bilamba na ye. Eza vraiment na espace. Espace oyo bozomona oyo. Ekoki kokota kiti. Tokoki pe kotia moi éponge awa. Moto akoki kolala. Kiti ekoki kokota awa. Parce que ndeko moko ayaki awa alingaki kiti te tobimisi kiti ekotaka kiti na mesa. Appartement oyo eza appartement simple. Akomaka 2 chambres salon. Tokota la deuxième chambre na ye. Deuxième yango yo. Soko lingo loué yango appartement simple moko. Soko lingo loué yango appartement de 2 chambres. Appartement na biso yango yo. Oyo eza deuxième chambre na ye yango yo. Deuxième chambre oyo akoma pe appartement chambre salon cuisine. Soko lingo zongo pe na appartement ya pamba. Olingo zongo appartement chambre salon cuisine et koma pe appartement numéro 6. Donc vous avez le salon. Salon yango. Salon. Kati ya matonge maison de passage na biso yango yo maison de passage na biso eza na ba climatiseur ezali climatisé. Maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso
Toza na appartement où il y a 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on est na ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso où ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na do salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Appartement, chambre, salon, cuisine. Moni kuna toza na basali, toza na bandundu, toza na nyonso tu. Congélateur, réchaud. Cuisine sur le appartement, chambre, salon, cuisine. Cuisine biso. Cuisine eza na espace ya monene. Toza na congélateur, toza na frigo, toza na micro-ondes, toza na cafetière, toza na nyonso. Donc eloko nyonso ezalaka na kati ya cuisine eza awa. Oui, appartement, chambre, salon, cuisine. Appartement, chambre, salon, cuisine. Il n'atteindra jamais Bidor TV. Bidor TV, tout ça là-bas, moi rappelle là. Bidor TV, moi rappelle là. Bidor TV, Tolanda. Bidor TV, Tolanda. Bidor TV, Tolanda. Donc Bidor TV, Tolanda. Oh, qui chante. Bidor TV, Tolanda. Soutenez chaîne Bidor TV. Singando avec